Marie-Paul c'est un grand frère à moi. Moi, il y a un bien à Wenge. Dans un promo, on a Marie-Paul. Puis, bien, on va faire un commentaire. Au Kablan, on a Marie-Paul. C'est un grand frère à moi. Famille Nanga. Donc, I'm sorry. Bino tout bolobagi bolobagi na zoga bino na répondre bino pété mais au peut finga gi na c'est la libisi bino pour fingi trop oui génération pour finga ndiri beb s'engager pour fingi trop mais ngato fingi na répondre yote ta répondre ga za nzambe mo mona ke finga gi na likambo yebité to mais en culpa nzela ya moi mais en culpa na bato et déranger ki bango donc to za ba moko biso za na ba respect belé oh je sais gêna ki na nzela makambo wana vraiment sorry to za la bien. Biso na Marie-Paul doit travailler à Wenge. Oh non, au gros, le bandit on a été Marie-Paul qui travaille à Wenge. Donc tu changer l'histoire. Sauf que tu changer l'histoire. Je suis d'accord avec vous. Je suis guitare, je fais ça moi na moi. Belle dans mon film. Banda S. Non, on a cause de pas Marie-Paul. Marie-Paul pas cause de pas na ngati. Très bien. Parce que ngana ya ki soda ya makasi de na kata Wenge, Marie-Paul a yebi. Tant que tu sanga na Marie-Paul ya ki demande ya fait kungo mobutu. Tu as ça sur que c'est tombe. Donc ce que mon Dieu s'est dit à l'angana combat au vers Marie-Paul parce qu'il en a pourtant plus. Banzi mon acheté dans la orchestre, fallait que ça succès. Est-ce que vous avez un sens? Oh banzi mon angana succès, mon angana wenge na check in zebota. Na wenge le paraît comme orchestre na biso ya na check in zeb. Oui, ala na kanda pour na raison ya zana mo. Ye mama wenge ko lekanga, ngana mama wenge ko leka ete. Mais ngana c'est pas que raté na moni ngana na kati ya lingoma ya batu moko bato bazo ba yo zana Marie-Paul ndenge ya kofinga biso ko. Donc na mona ke na lo bakeno tika surtout bito zong saba émission ancienne Yamanda Sala na ba émission ba éloge oyo opesaka na bande comme force oyo opesaka na ba ferré force oyo opesaka na ba fali coupa. Est-ce que les ndenge bo sali réunification langage na yo eko changer mais vous allez toujours les mêmes. Arrêtez de pia. Yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, très bien, amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez en scène ce moment. Vous nous suivez un peu partout, à travers les pays, à travers le monde, aimables fidèles internautes. Vous qui aimez cette émission, vous qui regardez souvent cette tranche d'animation, bien sûr c'est www.Africa Elengi. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission dans les meilleures conditions. Quant à moi, je vous demanderai tout simplement, n'est-ce pas, de rester connecté en même temps parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission Jardin des Stars. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je l'aurai plaisir Yaroyam Belabino, n'est-ce pas, au nom de Kumu Manda Chante. Kumu Manda Chante, c'est le Toyambi, na émission Nabiso, il y a Africa Elengi TV, il y a Jardin des Stars comme l'émission. Et Torobeta vraiment ma solo. Ma solo ni Torobeta, lelo Torobeta ma solo ya Wenge. Tomonaki Wenge, réunification, Tomonaki concert, Tomonaki stade de Marty. Comment est-ce que plein les qui nakati ya stade le jour là, en même temps concert il y a VIP au Bakpe Bazalaki plan. Au niveau il y a stade, au niveau il y a salle VIP et sans pourtant tout solo là parce qu'aujourd'hui les gens me posent des questions. Est-ce qu'aujourd'hui après concert il y a stade, après salle il y a VIP, projet Zali, ambition Zali, Wenge Zobungisela, fanatique ou bien mélomane de la bonne musique nini. Sans plus tarder, Tozana Koumoumanda chante. Plaisir encore à Yaroyambé. Bonjour Koumoumanda chante. Bonjour mon frère. Boni. Ça va très bien. Et c'est Yaroyambo les sous les lois. Voilà. Avant tout quand on a vu Fiama Solo Nabiso, d'abord tout solo là rapidement Mambo Yamboka. Comment on a parti à Est comment est-ce que Monisco va tirer sur le peuple congolais, en même temps le peuple congolais Bomaki bandeko ya Monisco impression na yona au mundengo mona ki ba image on est que patriote congolais on peut réagir nini. Ouais, na pesi bandeko nyonso bazo tala biso à travers l'émission na ba mbote belé. OK. Et biso na kata orchestre za na matanga toto perdre baïs na biso. Ah, okay. On a 84 ans, Papa Honoré. Ah, Papa Honoré, mes condoléances. Grand bassiste na katia au sein au jazz, na bana au Papa Lutumba. Et de là tiré biso donc intermezza samedi. Ah, d'accord. Et puis pour na mutuna otuninga. Makambezo de gana ba est wana. To botama na Zaïre ngamanda ezalaki déjà. Et lelo na bandi congolais nyonso tina ba couche ya bana biso bazana ba 5 ans bazoyi bakena est basara biso injustice abodora ba mengo na biso lelo congolais mo kasa monique oh Monisco mudazo pesa na ba azo livrer na ba arme pas ya ba rebelle donc congolais pesa sous place te congolais bon bino bo bima bo tika biso mo dozala po mutako pesa arme a ozala soute donc que bien déjà. Bravo au peuple congolais parce que le peuple congolais est le peuple debout. Très bien, le peuple est debout. Le peuple est tout le temps qui dit que les lobos sont les gemmes et puis les gens n'ont jamais quoi. Donc, on a encouragé les gens tout à l'est. Biso peut nous ensemble et nous avons encouragé FARDC na biso parce que bazana les lobos mapinga au bazo travailler les gens dans conditions belé malam penate mais t'as la volonté bazana ngo. Donc mboka pe ba konzambo ka ba sunga bango pour motivation les ala pure. Très très bien. Voilà, ça fait du bien. Il y a artistes qui compatir na bandeko ou bazo kufa ou bazo souffrir vraiment au niveau il y a partie à est. Alors na bateau ba la biso bandeko pe ba benga option à est wana. Message ya réconfort, message ya paix, oui relancer nini. Ba pesa na maboka nzambe. Congo eza mboka oyo eza na nyonso. Congo eza mboka oyo mundele nyonso atalaka numéro 1 na kati ya monde. Na bandi bandeko baza na est na bomoko nyonso nde tokobenga na munguna aza libanda. Complicité eko kozala te na makambo wana. So complicité zali carrément bakangi yo ndoki quoi. Très bien. Donc bomoko yerenya na kati ya mabota oyo nyonso za na est po babenga na munguna wana libanda facile. Po na kati ya est banguna baza pe na kati ya bandako na biso ka kuna. Bafani na bango po bazolia babosani passe ya bandeko nyonso. Parce que pa bomengo yela na kati ya est boni maya komela te boni kurenza te. Mundele wana yibaki bandaka la fallait kuta tang atonga ta ba usine ba courant kuna ba usine ba mai kuna ezala po peuple wana ezala bomengo metala bomengo eza kuna mai passe courant passe donc congolais a telemi lelo bomoko congolais a telemi voilà alors tout solo là réunification il y a qui n'en PPA bien et puis jusqu'à présent et quand Mboka plus de 4 ou 5 mois
bazo le bela toujours wenge 4x4 tout terrain tete mbomoni yango d'abord to le ba parce que na yambio lelo concert wana ya stade de Martyrs et les gars qui comment selon comment moment chante vous allez qui satisfait à 100%. Très bien oui. Ngala est satisfait à 100% parce que ils allaient quand même musala mo ya brisque. OK. Ba répétition to sala kimbangu ba collaboration mo ba solo muso ya mike ya koyeba ndenge koleka bien ya moi rapide. Mais na professionnalisme ya kata orchestre to pesa ko moins 70% donc pour moi il y a quelque chose d'attaqué quoi. Voilà. En termes il y a critique parce que Mutaza parfait azate l'homme est imperfectible. En termes il y a critique boyamba ki ba critique na ba anglais ni. Oui, bah mon aki tozalaki trop agité na bisengo. OK. Bah mon aki biso to yembi correct penate. Très bien. Bah mon biso to bano ça ba dédicace belé. OK. Or pour moi, na répondaki déjà na banzela bande on a ba ki fête. Na kata fête ba ordre penez za rapenade hein so monde ba famille ba ya banaka. Na kata fête bokolo ba bon to bumbaki 100 bouteilles. Mais faut prévenir toujours 200 ou 250 bouteilles pour na ko servir. Effectivement. Donc pour la biso ba excès belé ça maki on est qui fête. OK. Mais tant que tu connais la Pullman quand même on mona ou yoga qui sont OK. Donc tu répondais au moins positif. Voilà. Très bien. Donc pour moi les gars qui n'ont bien et au Yolanda na enregistrement et administrateur il y a 4 chansons là-bas je pense et au peut ça sous plus. Et peut ça sous plus. Yango ba pe bazo zela suite nango eza nini. Boutika likara boye et andozala tout le temps invitation et ça dépend ça dépend. Lelo Moutasali production mon nene wana ezali monsieur Amadou Djabi na maison production na Massa. Alors Massa production tant asali makambo production oyo je pense azanango ti na makambo Cap Vert. So makambo Cap Vert c'est pour enregistrement ya banzembo soko sili. Nde tam sous banzela mususu ko to yoka ki ba concert mususu kozala mais sinon ils avaient événement où il fallait ça déjà congolais nous ça qui et salamaki et qui pena bien parce que na carte de réunification lelo ou na carte de réconciliation lelo moi ba réserve comme belé na kozala na motema moko show ou bien na biloba loba ou ezara ba ligne ba internet ou soit na ba interview ou sur na ba télévision donc il y a na mo ba belé malamu et puis na moni même ba orchestre belé oh bah d'accord na bilinga ba komi pena na bomoko et puis ba street monsieur salami pour ba batale ba bito na kanda wapi. OK. Donc c'est bon. En dehors il y a production, en dehors il y a concert. Les sons ni tiré na réunification na bino. Les sons ni tiré na kati. Les sons côté professionnalisme hein. Oui. Na moni comment ba fonctionnement ba guitariste na ya orchestre ba yaki. Au moni que maître, mon grand frère fondé Didier Massela, comment se comporter au talobi. Pour pas congolais, non, à rendre était, mais rendre quoi. Rendre, allez ma caba kolobagu du thé. À la bête guitare on dirait mais on a solé un tika ko fa na poto. Yaga awa, fanda awa pour ma cambo na kishasa ezali souté. Très bien. Voilà. Très bien. Total en open aspect mususu lelo bat bangi bayeba concert il y a réunification Manda chante a bénéficié na nini non en termes il y a sur le plan financier mais au bénéficier nini visibilité bénéficier la visibilité. OK. Et je pense que na carte de visibilité combo ezali et Mati déjà combo l'axi combo sali présence mususu que voilà peut-être ceux qui n'habitent de mususu il y a et Koti tout solo la 44 il y a Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade ya estomac na bandaki kosouffrir mingi na estomac ezalaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi ntina mokongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. La réunification, on a eu PC Makambo et Belé, lelo tozozela Maxi Single, si je crois bien, Maxi Single, il fallait bosser là. Alors, Batwalingi Bayeba, concert à part na Cap Verte, côté Bokende, Batwalingi les sous concert moko ezala en terme il y a terrain, il y a municipal, c'est là même na Katia. La direction est Wenge, na ba bloc en plein air au marché té. Au moins na ba province, ndeko sa bloc en plein air, mais Léon a gata quelque chose parce que Wenge go met en plein air. La structure est parce qu'ils ont force à s'arrêter. Ils ont force à s'arrêter. Mais je pense la direction il y a un projet mingi. En tout cas ça n'a pas un baron administrateur, bazan nango. Ngana son ayo que assure na koloba. Mais son ayo que assure te na nzela wenge na koloba te, fona ba elon na koloba na binopo. Sinon ce que c'est la différence na au baron balingi, ngana sale mosusu. Ils ont politique. Après 25 ans, réunification hier, au moment que Wenge reste le même. Toujours les mêmes parce que la santé agiste, le présent, fort, et toujours les mêmes. Hein? Toujours les mêmes, d'abord plus que même parce que dans mon niveau, comme il y a niveau, et même il est terrible. Toujours les mêmes. Les lots vraiment ceux qui banzembo ebimi parce que vous sali vous prouvez de quoi vous êtes capable. Vous bar likolo stade parce que bate belé ba musicien ba le stade wana au moins bino bozongeli stade wana na wenge bozomona kelelo soki Maxi Single ou bien album ye boko prouver batu na ndenge batu lelo bazolo bake bakoli souffle kei souffle saliboy ceci cela aussi longtemps que batu bazo nier capacité na bino depuis na fin na tobedi concert wana journaliste liboso abina ngota ba souffle ga yo Montunyo sa moni que tout le monde a répondu. Souffle moko monté kateni kunate. Te nazo na concert te ndenge bat banda ikoloba ke no bo sala kasi ba dona ikoloba ya après réponse ezali ba répondre. To yembi non. OK. So ba dona ikoloba luka to répondre ki. Donc pour nanga c'est déjà positif. Faut pas la score disque ba yoka mingongo mélange ba mingongo wana ba ingénieur Boula, il y a ba Dop Dominguez, il y a les droits de la forêt awana ba nzemo na ye. Président Jimé Pena ba nzemo na ye fondé Didier Masela. Le prince Alain Makaba les champions. Awana nzemo na ye. Bogoyoka. Boyoka donc ensemble ba mingongo boyoka et puis ba guitariste à danger ba robeta ngo ya 4 orchestres boyebi voilà tozelango et ça là ba robeta kongo ta to na tutu kaluji to na patient kusangila to na Seguin Mignon nyata na pointe hein nande ko na Al Capone titina Al Capone Mwinga ba répondre danger mboka li pa na pointe voilà lelo ba twanga voilà to pesi ba mambote passe Ali Bonda oui Ali Bonda oui. Voilà, c'est la belle ambiance, les retrouvailles, Nabino, et ça fait bien, ma chroniqueur, au monde Nabino ensemble, bien que ma campagne et après, on a moto le bahawa.
wenge teibino makambo ebele ya koyeba nini faut koloba na télévision si c'est là. Alors toyeba d'abord wenge esprit wenge et pas ya Amanda Chante elobela ko nini so ngo définir yango wenge eza nini wenge eza koboya wenge eza fozala minene wenge eza ndenge nini na selon définition ya wenge eyali musique oyo ya mayele ba musicien oyo ya mayele ba musicien bakei kelasi ba musicien mayele wenge ezali esika omona musicien oyo même na ndako ya ministre akota kubala wenge wonga wana na lobeta nenga na yebi wenge na biso to ya kokuta parce que et après na yebite mais wenge biso to kuta ki na structure biso to kuta ki wana wenge za na makambo wana wenge faut la bon chic bon genre lokana ko ali wana très chic très propre comme ça nde yango wenge yango wana donc wenge mde na makambo wana wenge bani ko louer bandako na makampan na mon frère partout wenge banga ko louer ndako te wenge wenge za na makambo belé ba discipline ya makama wenge mais wenge yego boya mutu te wenge yego sala ba discipline ba indiscipline jamais o ngana yebi wenge biso OK est-ce que les loboye surtout bito zong ça ba émission ancienne ya Manda Sala na ba émission ba éloge oyo opesaka na bande comme sous force o opesaka na ba ferré force o opesaka na ba fali poupa est-ce que lelo ndenge bosali réunification langage na yo eko changer ou bien bosala toujours le même eko changer de sur malamu il faut de le baga bien OK so malamu il faut de le baga bien parce que so mabe yali bolobi malamu mabe mais malamu encourageaka parce que mboka oyo mission zaka moko te tozali belé place le moyo sala bien faut beta bravo pour kende bien nde côté ngana yali côté wana yali te on a changer langage pour le on échanger na manda oyo na yembaka na mboka oyo na manda oyo donc eloko échanger zate eloko pe na changer zate yali kake ko battre la carrière na nga esika nzamba zo mema ngona ba discipline nyonso parce que na kata mboka boye ngana zo sala quand même parcours moko oyo so ngana au total na ba hotala na parcours moko très propre oui très propre et puis ils en avenir na kata mboka Congo le baka congolais na ebité mukoni ko sala saka badoka biso na kata ba structure sinon parcours les a danger le don na charge ko yimba ba nzembo simaro masia na bana oke makamebele bele quand même na ba discipline moko normale les a place ma casse et wenge za structure oyo potama na kata mboka Congo boy donc et fan d'ici génération moko danger donc tilelo et ça marche voilà na lobi bongo à connaissance des causes lelo bato bazolinga ba pakola polémique na ba sortie médiatique na bino tout le monde qui la fois passée j'ai bien piana à l'écran na télévision bato bazo couler na ba kombo ya Fali Poupa tout le monde y rançon également bien que Manda Chante azolo bapé azo garder toujours même aloba oyo ya lobaka na kala lelo bato bani bayeba bana OK ils en esprit nango wenge el Paris en esprit nango wenge 4x4 tout temps ils en esprit nango ozo gérer ba esprit wana comment aussi longtemps lelo ngana zo gérer on esprit ya musique esprit mon côté na zo gérer on esprit musique ko imba juste ko imba na demi ton na organe te ko imba juste et là ngana zo gérer c'est-à-dire que ceux qui lelo musicien mon ko azo émerger très bien oui faut que mettre bravo na bravo voilà très bien voilà on a fait sambote na Zadio Kongolo les seigneurs de la ville na Katia Londres na PC Bambote et pourquoi pas na Christelle Blanchot la taille électrique na Katia Panama Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque l'homme idéal. Alors nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin avec le moment d'achante ou à Pessibiso vraiment le espace tout solo là place au Makambo moi plutôt pas les côtés nazo le bango toujours qu'il y a ba sortie médiatique tout le monde qui allait makaba na PC Bambo te place azali na poto asala qui sortie médiatique ou alobaki ki batunier pour nani absence il y a Marie-Paul alobaki o akokai koloba mais et c'est pelisa qui Marie-Paul était mais na moni quand même aleki na télévision pour na ko coller wenge ensemble o yambaki ba propos ya Marie-Paul comment non c'est les gars qui déjà quand on a ça émission moko na ndeko na bino moko Frank Stemai OK na logi que lelo na kata moya lelo parce que bandeko belé ba sepela ki te na réponse tanga pa ya ndeko na Frank Stemai OK bandeko belé na moni ba se lamenter ba siliki ba lobi makambo belé na tangi pe ba commenter ba bazo benga ingrat envers Marie-Paul non ngana zen na koza de ingrat pa Marie-Paul te Marie-Paul pa koza de ingrat pa na ngati très bien parce que ngana ya ki soda ya makasi de na kata wenge Marie-Paul ayebi tant que tu es Marie-Paul yaki demande ya fait Congo Mobutu tu es ça sur que c'est tombe donc ce que mon ça tala ngana komba wengel parfois ba ngana porta plus na comme même président pour
na ko cadrer G donc na porta plus ngalelo démarche mo te na kati ya Congo et ko kabulanga na Marie-Paul c'est un grand frère à moi o ayambaki nga bien na wenge naza na promo na Marie-Paul te puis bino bata ba commentaire bo kabulanga na Marie-Paul c'est un grand frère à moi famille nanga na bana bandeko ne ba marocain baza na ba Paris wa na bana ba Liverpool to benga les petits très bien tous allez très bien démarche nanga esika ya Roi Soleil Marie-Paul et ali lelo toza na droit ya ko finga na kate na télévision oui aza na kanda pour na ba raison ya za nango ye mama wenge ko lekanga ngade mama wenge ko leka ete mais ngana sepela ka kate na moni ngana za na kate lingoma ba tumoko ba donc bazo ba yo za na Marie-Paul ndenge ya zo finga biso boy donc na mona yeke na lobake no tika ko ba mona ke toza na problème moko donc tika démarche wana au sali nzembo kitoko to yo zo boka président Fachi Beton nzembo kitoko sala promotion nango oza soda oza na ba preuve na mboka o ba mona comment ba preuve yo ça na mboka o tozaki ensemble alors ko bo wanga na mabe wanga na sala bo wanga na bolambo be na sala Marie-Paul te tous ensemble parce que le Marie-Paul ali bazo traiter au bongo non wana ezali ba youtuber na ba émission to sala o bazo comme ça makama grave très bien ma grave za atamukete na Marie-Paul to benga na toza bien c'est un grand frère à moi dans la pomme mona été ngala beka que soto ko finga na e ozala mabe et puis soki to lingi lelo to changer histoire na vie na biso to changer ba histoire to ko changer histoire te ngana Marie-Paul oui c'est un grand frère à moi yamba ngana wenge mais ba dirigeant ya wenge bazalaki yepe azalaki na kati biso na Marie-Paul to na ko travailler na wenge oh non o ko lo banengo na te Marie-Paul qui travailler na wenge te donc to changer histoire so mo to changer histoire je suis d'accord avec vous mais histoire va changer en histoire va changer là c'est vrai oui Marie-Paul va preuve ça na qui chasse roi Pelé roi soleil partout tous allez ensemble to ko changer histoire na ngote mais to boyi ko fingana ngana za parfait nazali nzambe te mais naza na moi notion moko nazo na kati mboka na Congo ba ko fingana o to za ko fingana ale ba di musique ba ko fingana o to za ko fingana oyo na kati ki chasse lelo ezo mema biso na eloko moko atamukete là c'est vrai oui là c'est vrai ce que tu lobby to pesa éducation na ba na biso ya liboso faut tous na ba langage moko bien polémique ya li bien et même la musique partout dans le monde mais polémique na biso zo za biso na moninga zuma tanga moya bon peut-être voilà tout cas na biso bande gonyo so na nzela ya Mike Lokamba ozana problème na na kozana problème aucun jour na Marie-Paul c'est un grand frère à moi pas c'est qui a retiré quand même ba propos na ye non ba propos na ye ezaki malamu te vis-à-vis ya Ale Makaba Ale Makaba depuis na yeba ina na moni pa asilika te na moni pa azana na problème na mutu moko te soki alobaki mabe na télévision ya moni yango bien te oui aza coin mais na moni pa Makaba finga kiti tant na moni ya fingi na bangi ngabi ya komi na kanda makasi boy donc ça go comprendre ye lelo azana maboko ba dirigeant na pays lelo azana maboko ba dirigeant na pays il faut accoler ba dirigeant bato ya malamu ba ya ba dirigeant so ye komi ka ki yazo kabwana bato facile za bien te devant ba dirigeant donc ngaza na problème na été bandeko o nyos bobengaki ça dit bato ba retenir que ozana problème boka bolanga na Marie-Paul te botika penga na Marie-Paul c'est un grand frère à moi bon chanteur soldat dans un parmi ba généraux na kati ya orchestre wenge donc vraiment I'm sorry bino tout bolobaki na zo bino na répondre bino pété mais o peut ba fingaki na sina limbisi bino po fingi trop oui génération ko finga ndezo be s'engager bo fingi trop mais ngato fingi na répondre yote o ta répondre ka za nzambe mo mona ke o finga na likambo yebite ko to ba mais en culpa nzela ya ngwana mais en culpa na bato e déranger bango na ba propos si e déranger ba tebele ba lobi nanga ndenge ko lo ba ke ya travailler ki kuna ba bina na lo bango te bon ça na retirango ba lobi nanga na oki ba lobi banzembo na yo o esala succès ndekuna oui mais banzembo na nga na sala succès ndekuna oui parce que nga banzembo na tika na kata orchestre fallait que ça succès est-ce que on est dans le sens o banzembo na nga sala succès kuna nga na wenga na tika nzembo ta na wenga li pare comme orchestre na biso yango na tika nzembo. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Roth Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt.
Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC. Communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Voilà. On est parlé sur la histoire moulay. Et ça quand même ba wenge ba vina biso ba aimé bonga ba lagité ba tie ba zingzongté. Or ba tali période na période. Le loso ba histoire wenge le paré ba zingzong ba kolo histoire ba Rigogo Boulambemba ba kolo histoire. OK. Et Soda la makasi Maripol a mémoire orchestre na Kinshasa et comment peut structurer la danger pour wenge le paré monsieur Zalaka wenge le paré pe Maripol ça. OK. Donc tous dans la moko biso dans la ba respect belé. Oh nous c'est jeune qui na nzela makambo wana vraiment sorry. Tout ça va bien. Donc, dans la ligne de fin en athée, la ligne de fin en athée, tout ça, la musique n'a pas de polémique, mais tout fin en athée. Pour tout comme on a plus de 50 ans, et Belé Baza on a déjà. Donc, au fin en athée, on a sensé. Pour tout remettre la musique en gaga. Le reste de Bazung, ça va changer, peut-être remettre la biso, tout de des pichou, tout de yayouyou, tout de JDT. Tout remettre, il y a un mari pour le rappel, mon conducteur va changer la volonté. Donc, voilà quoi. Voilà, très bien. Alors, non que Makaba, allez Makaba, vous êtes au courant qu'il y a un lobby? Oui, ça a déjà qui chasse. Voilà, vous êtes au courant qu'il y a un lobby pour la plainte que vous avez déposée contre Marie-Paul, à propos de Tenaki. On a lobby que apparemment que Bana Wenge, Binotou vous soutenir plainte Wana. On a évité, na eu pété et puis na opé ça déjà conseillé na musika pa Alain Prince. Que na kata famille babilama nyos basula na kata famille et la maman de la famille bako sur le libanda. Je pense que baza ba frère ba gout bana bandal bana bandal baba frère ba fana na temps bien temps ma BP kozala. Je pense que prince ça a problématique té na limite na niveau na yo que na nga émission na yo kozala et kozala té na limite. Voilà, très bien et kozala té ça la bien parce que na yamba ki bless boula. Dans l'émission, il y a cela des jours passés. Azanakin. Blaise Boula. Azanakin. Azanakin. Écoute, tu as Fandi Penande. Il faut que Fandi. La PSI, ingénieur Blaise Boula, Mambo, tu passes à l'hôtel à Bisso. Tout solo là, Makamusu, Ndekonayo, Ferrego là, ou Azana Bakanaki, aux au courant. Tu as eu bonne nouvelle qui a zobi Makalamengite. Message on allait comme qui manda chante ou un bac en comment na yo on a noté mais sur le salama avocat na annoncé qu'il y a zobi sur le salama il est bien quand de bagi caché ça c'est comme on s'en ba ko mo rappeler moto quelque part pour so go bimin ou za la bende msusu donc sinon ils ont la bonne voix ada collègue na biso ada congolais le roi yonanga voilà très très bien on appelle ça moté rapidement na Willy Moucheni le véritable accord d'Amboka. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, dépenser dans Placide et Bio. Joyeux anniversaire, Bambotama et là, mon place aux alliés, Placide et Bio. Donc, on a passé Bandégonio sur tout le monde. Mohamed Moleka, bon retour au pays, na kata Kinshasa. Mohamed Moleka, on a passé Bamboté, donc respect. Alors, comme tu as mis au Kabwana, il faut que tu aies la répétition que la mingi était awa. Tu vas retenir nini na plan Wenge, n'engo le biso awa que la mingi était. Ce qui m'a bon ça mais ça l'est bien pour la maxi single. Quand on a bandi dans la direction appel. OK. So va benga na minuit na 5h na soda na yana pour le projet exu makambo ebele. Donc tout ça na téléphone mais au tu tigali pour na kolaka obeko lobalika moko boye. Je pense que va mieux placer au loba bazali oyebi. OK. Merci l'invitation na bino na répondre je pense. Et puis la bande de gauche bataille biso na pesi bambote belé na
napesi mbote na maître Ige Poulos Eka na mbote esika azali napesi mbote na moto na yo Tata Dominguez tata aza na concert afsanga na Bakongo donc napesi mbote pa tata napesi ba mbote et puis napesi mbote na Alino Forme puis André Katendi bolata kijo napesi mbote na tonto Yalala na Londres kuna pa yazali napesi mbote na Gilles Vassimba le grand Mayas et napesi mbote na Senge merci belle pas simple ça wondo to mona ba plan puis voilà Mike Lokamba je pense que yanga émission au fana pesa yanga parce que toujours moi temps belenga na to solite na tanga boza frère oza yimelo normalement na longo la ngamba mo yanga na longo longo pelelo et na demite lobi ko yasu mbangu photo sur moi temps. Voilà. On se retrouve prochainement. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.